to fanda na biso to mona ka rando moko epeli na YouTube rando je m'excuse ya eza ya yena ndeko na ye Yvette Kalombo biso to fanda na biso to moni kaka babenga ngonde ni rando moko bebimi to fanda ka boye to mona ka Karine mama na bord makambe bandi umukamate libumu mevimba début du commencement libumu yaya likambo e bandaka lokola baje après on a vu la dame Karine yemoko ayeko poster alobi oyo ya liboso zemo ya bimaka na ngo alataka robe etiki ye ezalaki zem déjà ya monene et puis na ndenga fandaka na kiti ya salembi aza suna makasi te parce que zemi pende ya mami wana eza vraiment zemi. Merci beaucoup ma chérie, je crois ne bandeli na lobi tellement mingi makasi omoni secret zemi ya Karine ya liboso eza na nuye na conscience na ye ya mibale mobali oyo baza na ye très bien esili omoni secret ya zemi ya Karine ya liboso parce que yaya okoya ngaye yaya okotrompe kaka bato mais ntango okende na coin na yo mpona lobe na nga bongo po apesa nga kanda heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne en direct Juka Télé News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Bingazor de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baïbakenda Sango, Juka, maman Yabane Bele, Otozana Elongo, Tokoloba, Tokosola, na News, Toko Telabiso, les sous récemment Awa. Wana bo s'abonner au massivement, ba nouveaux abonnés, bo s'abonner, bo commenter, bo liker, ceux qui bo s'abonner, bo s'anater, bo appuyer la cloche de notification pour à chaque fois ba bakenda sango côté ça ba lien to ba image, bo mon arabo ça toujours informé en temps réel. Et puis si mbote mingi na équipe mobimba ya Juka Télé News, wana mon Fabrice Mandelelo aza à l'honneur. Joyeux anniversaire au massivement. Le caméraman du chaîne, balobi mbotama et la mbotokolo ya mbote. Tous les bonheurs du monde te souhaite yango lelo babi sala po bala Fabrice Mande sala po bala lelo position ezandeni tozo ba position te. Papa d'Elvis El Sacero, le sac qu'on a aussi Ozali, sans oublier notre papa Joseph Magloire. Quand on commis déjà na carte allemande, futur député, le sac qu'on a aussi Ozali. Bino nyon so ba étoile, maman Judith Kalanga, bambote na bino bisika bozali, place bozu occasion, to libaku. Il y a côté la peu qu'on a biso na émission na biso ba bakenda sango précisément na Juka Télé News. Toro le belani lelo, toro le belaka likambuya. Zemi ya Karine Mokondi jusque là et le comme ça biso. Karine Mokondi na zemi zemi yango ko munene mais tisiko bazo douter car zemi Karine Mokondi eza nini juste ensemble na Juka to lobela yango vraiment parce que nous boyebi alobaka bien so ba analyse aboye ezali to lukaka Juka parce que nzela na ye akomanyola ngo pena ndeka bolobaka ko manyola ngo vraiment na bokebi nyonso Fabrice Mande aza na langage moko afungola caméra ya biso à côté la biso l'invité d'aujourd'hui Juka qui je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vango, bonjour ba étoile nanga nyonso ba balandaka biso mokili mobimba. Na ebiki boza ebele et puis bokozala ebele merci. Na confiance boko pesa biso to sala liso forte. Donc bozala déjà ce que le côté na Juka télévision boko taramba moko botali sans partager sans quoi bozala wana pona ko rendre vie au service. Merci beaucoup team étoile Juka, merci beaucoup papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne. Merci beaucoup vieux d'Elvis El Sincero kulutu ya baleke belé na kati ya Paris losako na yo toujours na team les vrais en tout cas alela ko makasi ezalaka Juka peselanga Aurélie Vango mboti soka bandi kaka Juka peselanga Aurélie JDK mopao soda poto na kati ya Paris
losako na yeyo moto lobaka napesele mbote napeseli yo en face et puis nalobaka kaka soki mpe nabosani JDK pao yeyo oyoki ndenge apesi yo mbote losako na bisika ozali bisiko kolanda biso soda poto likona merci beaucoup merci na baetoile nanga bao nabosani tokobwaka bango na katikati boyebi bien que Jika abwakaka te mama Elodie cuisine Yannick mama tu as déclaré aujourd'hui libangano yango wana qu'est-ce que je peux dire encore mama BBC mama Nani Bibisha parti Afrique du Sud mama Losako na ba mama Bazebele mama Zizel ya bisomoko toujours en Afrique du Sud ba bisou na bino na lingaka bino mingi merci beaucoup. Ok, Jika de la presse, nga na miko benga Jika de la presse, et ça la ranga bien benga yo bongo. Na le susu awa na peto na ya bio to lobela le susu likambu oyo jusque là ils ont les kilabatu. Kari mo konza na zemi to boy te biso to bi kani mo konza na zemi. Ma je dis kala ngasko, qu'est-ce qu'ils ont ça là? Et là ils ont ça là que jusque là zemi kani mo konji est commis à terme. Mais bato bazo en douter car c'est kani mo konza na zemi. Et là ils ont les. Merci beaucoup ma chérie. Oyebi que dossier Karine mo konza za dossier mo sensible. Soko lobi yango na gauche bato bazo yango na droite soko lobi yango na droite bato bazo yango na gauche donc eza dossier moko ezaka trop glissante donc soko sakani obambani na si quand ndenge binani Benita Yabe alobaka YouTube et combat sope ko bambo à la seconde cela veut dire que non dossier Karine Mokonzi eza muselu makasi mingi koleka biso to fanda na biso to monaka rando moko epeli na YouTube rando je m'excuse ya eza ya yena ndeko na ye Yvette Kalombo parce que tala ceux qui vont partager un moment ensemble ne vous inquiétez pas ceux qui vont comme na ba distance bozaka toujours na ba image wana bozaka na ba souvenir ya ba moment ya kitoko okofanda bo sali lokolo ozo nimba ero tokendaka place boye na kingandi souvenir yango monaka mwasi na mobali soki ba boyani eloko bomaka mususu ezaka souvenir soki afandi ero na lingana zala na yazo simba simbanga ero na lingana zala na yazo benganga ero na lingana zala ero yango abengaka nga souvenir eloko mabe yango na lobi yango moni na bengi Yvette Kalombo na Karine Mokonzi bandeko po bali ensemble bapola bambule sika moko ça bon moment ensemble ba passa ba moment ya kitoko ba moment ya passe ensemble en dehors ya ba misusu ba ya mais les vrais amis eza Karine na Yvette Kalombo on ne sait pas au ba partager ensemble ezala o Yvette alobela biso ezala oyo Karine alobela biso na kanda ya mabebi maka biso to fanda na biso to moni kaka babenga ngonde ni rando moko bebimi provoqué par mariage ya Grace Tembo voilà rando wane bimi sans mutu sans makolo Yvette aloba o esengela ki aloba Karine pa lobaka Karine akendanga nango musika te un certain moment atelema ba chinois ba pekisa ye ayoka pe afanda to fanda ka boye to monaka Karine mama na bord makambe bandi umukamate libumu mevimba début du commencement libumu mevimba pona mwanso azaka déjà na mobali c'est une bénédiction voilà libumu mevimba pona mwanso déjà azaka déjà na mwa mutu na ye aza age yaya eza bénédiction yeba ke za na mwasi mususu na mobali te mais souci les nzamba pesa ta mwana moko bongo mutu aza na mobali moko afréquentaka ye mokili pe yebi bongo soka zuizemi mabeza wapi mabeza te tola tolamuka tomona mère libumu ebimi la Chine bala moko partagé nde place makambo to komi ti lelo aussi la terre place matière euta yango wana source ya nyonso yango wana les autres ont pris comme baise les autres balobi eza lokuta les autres bazobi Kalombo kuta salela ngo live ya butu zemi ya wapi mona mosona za na zemi ya lokuta murati lelo azokufa obika nango Karine Kalombo tia lobaki bon parce que ayebi ba moment ni ba passa na Karine yaya za ba place mais nazo ba boye ata na ba groupe WhatsApp nazo loba boye to aba nzambe te yana mutu musuta musubo kendane na ndako anganga teka ne matrice mais nzamba lola nzamba mawa Jova Jiri alobi te na osale ngolu azwane mwana ala sika ki bonzambe na kati na bonzambe na pesi yaya likambo e bandaka lokola baje après on a vu la dame Karine yemoko aye ko poster lobi oyo ya liboso après libala na ye
ayekoloba zemo pona libala batusiko bakomaki na confusion zemo ya bimaka nango alataka robe etiki ye ezalaki zeme déjà ya monene et puis na ndenge afandaka na kiti ya salembi aza suna makasi te epesa confusion na zemi oyo ya tango baye kokangila ye lopango baye kopesa eloko epai ya mobali ne chéri na ye ezalaki lisusu différent selon bato balandelaka vie na ye parce que biso eza difficile yaya omona ndeko na yo poste eloko yo oke olandeli non c'est très difficile okosala bacapture otya baligne non c'est très difficile eza na bato oyo baza wana donc bango baza wana uniquement soki ka eloko ekoti ya Karine mbala moko batraite yango ale babimisi déjà place ale balakisi bino baprouve bino mpe ke oyo eza ya lokuta aye koloba ke oyo nalakisaka bino liboso ezaka lokuta na tiaka bilamba nde place ezokomela esiko pasi po convaincre banguna na ye ezokomela pasi po convaincre bato balandaka ye mais pour Karine eza eloko te pour Karine eza lokola kombo na ye etikali lokola kombo nani n'internet non n'internet neti na millier na biso na millier ya biso ba youtuber to ba millier ba biso ba congolaise na ba congolais kombo na ye pona eza malamu pour garder mama YouTube visibilité na ye pour garder kombo na ye donc ye azomona ngo eza mabete parce que lelo songa na fanza to beta lisolo ya Karine nazanga moko te omoni kana journée lelo toza ta 100 eza na poto plus eza na poto eza libanda to beta ka masulo ya zemi ya Karine to beta histoire ya mutu wana ekosilaka jamais na sala émission na chaîne moko boye tango makambo ya kalombo ebandi na lobi bandeko Karine musantu te Karine na mafinga ya mafinga rando ya rando montage ya montage lokuta ya lokuta eute pa Karine mais yaya soko lingi obima bima na kombo na yo voilà ko bima na kombo mutu te ah oui Aurélie Vangulelo abimi na kombo ya la maman des garçons ekotika laka libela o mais nani yango Aurélie Vangula maman des garçons ah oui osali caché na yo na ndenge na yo voilà donc oyibi na yo eloko mutu te yo moko mi créer Aurélie Vangu pona botaka mwana liboso ya mobali to na sandeni tout comme ngapa na koloba Jika la maman des filles mais ngana tie Jika maman banebele nga moko pe na mi créer benganga koko benganga nini na suka benganga Jika maman ya bana ebele na mi créer nga moko siko yo créer timi na yo americano na kombo ya ndeko na yo ozolinga pe kotika yango te ozoyaka butu pe mo suka lelo pe toza wapi eloko pe bimisa ya bien sûr a gagner vie bien sûr a se retrouver bien sûr a zwa makambo mais abima na kombo ya ndeko na ye mais yango na lobaka boye eza sujet te bima na ndenge na yo c'est pour cela soko bozo bima na kombo na ye Karine kosila ka succès jamais na YouTube Karine kobeta maman YouTube oui akobeta 60 bakosi pete akobeta 60 ans comment na etanga maka na YouTube il suffit qu'à créer loko aki ata kosuka tant mususu pa na yata la makasi te mais soki ka ozu eloko ya Karine to lobele likambo ya Karine ya oposter niveau otale mondima te beta baka niveau otale mondima te c'est que comment na epesa déjà makambo kombo na ye pesa déjà makambo batu nyonso ba osala rando contre ye a okokotika te po ayebiki asala rando yango nde batu batalaka ye soki amemelaki batu na barando amemaki batu na dimension ya koloba ke Karine na zemi te fonka na kende na Karine na zemi te dernièrement to ucho sala émission non na yebisa ke Karine na zemi te mais na confirma ki te na yebisa ke ma chérie na tiango entre parenthèses parce que na nzambe te parce que place à maman likamde za wana pourquoi zemi ya Karine Mukonje ezozala kaka na badoute eza bato ebele surtout na lelo bato babenga ebele ma Judith babi Aurélie bino bolobela makambo mission na oba bakenda sango bolobela mi bato bakenda sango est-ce que zemi pende ya mami wana eza vraiment zemi merci beaucoup ma chérie je crois ne bandeli na lobi tellement mingi makasi omoni secret zemi Karine ya liboso eza na nuye na conscience na ye ya mibale mobali oyo baza na ye très bien ici
omoni secret ya zemi ya Karine ya liboso parce que yaya okoya ngaye yaya oko tromper kaka bato mais tango okende na coin na yo bona lobe na nga bongo po apesa nga kanda bona sale na nga bongo po asepelisa nga te merci to lobela tanzela moko na lobe na nga bongo bon na yebite un certain moment na oluki kaka to bongisi nayebi kazane moto aumisa kanda te conscience tu peux tromper tout le monde sauf ta conscience mais awa oyo yaya ezaka moto aboma biso po aze nemi na biso numéro 1 yaya conscience wana tokenda nango tina cimetière conscience wana tolala na ye yaya tango bato nyonso balali yo komi kandoko kongo tanga ba étoile sambi kaka ngai bafinga nga en public ke nazwaki mobali ya bato na wangani mais eza ya solo mais na bima na mobali ya bato conscience nde Karine aza nango soki mpo babimiseli biso bamaske ya bazemi ya bakalite na bakalite yaya oyo ebimi kutu mikolo epesi nga na somo pyjama complet na mabele balobi yango nde aza nango siko mikolo oyo balobi ke yango nda za nango sikoyo parce que wana loko babanda koloba keno alakisa libumu parce que loko wana yaya soko lati yango mundela ka camarade na biso te mundela za mwana classe na biso te mundela koma musika soko mundela bimise loko wana pourquoi pona ye soko tangi na YouTube eza pona ko protéger libumu ya mwasi ekoya te na moma ya zemi libumu nde yango mona sala yango na forme ya zemi tango lati yango po mwasi mususu azemi soka aboti libumu kweyaka yango soko mundele apese eloko wana comme protège donc soko lati yango protège grossesse olati yango otomboli zemi na yo oprotège yango soko olingi olala nde olongoli po kilo wana poso mwasi abuti obota libumu ekondaka eboti baposoposo ekwei esali efinani alors eloko wana ezaka mpona koprotège libumu ya mwasi mais basi misusu baitilizaka yango mpona konuire mibali mpona kolakisa mobali ke naza na zemi mobali pa ocomprendre nini mais eloko wana eza na bakalite na bakalite mabumu na mabumu mutu munene aza na ya ye mutu ya moke aza na ya ye tika na uti kolakisa yo star bana na nde bayebi kombo na ye mwana mobali wana aza star planétaire auti kozwa soki disque soki diamant soki disque d'or garçon wana aza PD aza américain donc jour oyo ye azozwa disque na ye neti lobby lelo penza poster pour photo ana zemi mokili eningani yaya okodute te ki alati nde eloko wana pozo lakisa pete ki ezelo mo balati mokili mobimba eningani c'est après lobi nango bamoni bapese soki disque diamant soki disque nini wana bango moko bayebi ndenge bazwaka babengaka bilo ba trophée na bango wana c'est après lobi nde bapese nde bato ba comprendre zemi yango ezalaki nde akobota eloko oyo ça veut dire que bato oyo balandelaka vie ya Karine lelo bazomema ye na dimension ya zemi ya combinaison oyo eza déjà na babenga nini eza na mabele ezo matati na mukongo ezui maboko do ezui nyonso olati yango yaya to olati sengli ofandi wana muto omona ki olati yango te isifi kutobeta ta fode te bakoto yango kuto eza na besoin obeta fode te ndenge ozokotisa yango na nzoto ndenge ezopesa forme na nzoto na mobimba en tout cas vraiment isa pasi isa vraiment mawa ko kolanda mamba bongo siko na ki mutu mo pa lobaki na bosa nde kombo Karine mkonjo kibota on me mapenda téléphone a filmer les de Karine mkonjo so vota mwana bon omoni mondo wana no c'est azemi au pardon Aurélie omoni mondo wana chérie ata jour moko toza na internet ata jour moko te na olingana kota na mondo wana lai ata yo moko donc ata jour moko te kolinga omoni Karine akozala za na zemi mais lokola monde na bango on n'a jamais accepté quelque chose il faut ba maman na basala bongo en passant na koloba na ba maman wana yaya moyena tanga ba kombo na bino ezate boza ebele c'est bien biso nyonso tozo mituna ba question pour kolo zemi ya Karine mais ce n'est pas important
tongo poko kosalelaka ye bémission yaya. Kana kumba mwana bato. Ce n'est pas important qu'on rappelle que yoza kisita. Bino bwa banzambete attention. Yaya, ata tolobaka peut-être Karina na zemite. Yaya tolobaka boye peut-être. Attention. On a précision. Yo kandenge faze kende. Tokena nango teke Karina na zemite. Tokenda kanango peut-être po likolo nango na sukisi na nzambete. Po nsambe ndako confirmer Karina na zemite na zemite. Voilà. Yaya bino bomi komisi banzambe pourquoi? Bocha point na vie à moi na bato. Mara ce qui m'a galilo mama yaya. N'a bien certain moment on s'est parlé avec toi. Maman. Quand je te connais, naeba kiyo, le quoi yaya moko apesa ba conseil, le quoi yaya moko apesa ka batoli mais yaya brisquement ka boyo koti na monde rando pia. Oh ya oui, babi mona rando pia ngoni pesa makamote majeute. Manuela kitoko, toza pona osala ba kombo ba pista ba kombo batute. Papa, Chantal Bola, pia. Mama nangai. Karina azala na zemi te. Yaya. Nyonso esale makawa na se ya moi. Atokufi lelo. Lobi nango ozala kate mwa ozala. Nazana ba preuve. Zemi wane ezalaka nango. Nazana ba preuve. Zemi wane ezalaka eza mwana ya solo. Eza na ba voice coute ezotambola bato baza proche ya Karine. Balo ba Karine na zemi botika ba jewana. Ka ba confirmer que Karine na zemi. Yaya, pourquoi ko gaspiller temps na yo? Banda tongo tipoko wane komi haine. Oui. Pourquoi yo ko fanda banda tongo tipoko? Eza haine. O kabela mona muninga kombo ya kisita. No yaya, stop. Wanzambete ndeko na ngabasi. Point na vie ya mutu na domaine ya kobota. Wanzambete? Bosala ngonde ntu bosama mbabo. Tokende na ndenga bien. Ah oui. Karina musantu te a musika kozala musantu quand ndenge na répétaka Karina ko futa maya salaki mais attention tokota siko na ba vie bino boko kwa kola kabutu na moi bino boko saka ba live to yebaka te bolalaka bino boko saka ba live to yebaka te bonimbaka bino boko sala ba live to yebaka te boliaka to bopemaka bokota ka toilette yaya via mwana muninga banda bofandise na mimi via mwana muninga ezalaka te quand même totika balobi yambolongole loko na lisu ya muninga milongola nanu yo moko comment kozana objectif obino bokendela poto ezani parce que bino boya yaya Karina yeko kuta bino alors stop totika yango na lobi likambo Karine Mokonzi secret nango eza ye na mobali na voilà soki mutamisa ta kokota mama bango pona ndimi te ke soki Karina na zemi te mama na bango ayebite na ndimi te ke soki Karina za na zemi mama na bango ayebite donc nyonso wana toko banda ye moko tozwi mobali tozwi na mama makambo mususu pe bana basi bakoma pe kobomba mama na bango mama bango pe akokwa na likambo mwana na yebisi alors mama nenda azozala wana tango nyonso mama nenda za ko accompagner nyonso est-ce que Karine akosepela mama na akota na buzoba wana je ne sais pas na kocha koloba mingi na koloba Karine na zemite totali babiloko nyonso ba fantasy nyonso ba yebisi biso soki basiri kochi soki basiri nini soki basiri sauter batindi ya combinaison batindi ya libu plat batindi na mususu eza na tolute batiana crayon. Bata ofandi la dossier bazali mais tokomo bayebi nona. Tokomo le bayebi sona ba salopette en tout cas. Juste bozo lokani. Bozo ata kokota na ba internet ko sala ba recherche ya pourquoi. Soki Karine lelo akosi batu kazana zemi. Passe na moté mezana. Yani. Etel pe binona ni akosa lo ba ya solo ya binoni. Ya binoni. Oh. Karine mwasi liboso na mokilo abota te eza base na ya mesana monde na ye ya viva na base soki pa boti mwana na ye ya solo bébé Henrietta eza bébé ya internet akopesa pe lisuka makambo le bana o meyiki de la presse mwana mabota mana micro na maboko na micro na maboko sauf que bana ba star ba garda bango to éviter mwana ya Karine Mokonzi ba garder to ba garder te yaya Karine Bota akende ko adopter mwana problème ezate yaya c'est sa vie na vie na ya sa vie na ebotika ba tango bino boko tongaka ya kosaka ba feti ya mambaka tango bino boko tongaka ya ko dondwaka chaque jour YouTube ako baxela ke bambongo chaque jour bako futa ke ba droit d'auteur partout chaque jour comme on est ko tambo akati ko
katisaka pe na mai chaque jour ya kodondo akakaka yaya bomisala pe binoti yaya salaka pe jour musuku moi elongi no kota na miniature esalaka ngai esengo namonaki page moko soki alingaki amemisa ngai ngambo soki likambo nini nasali émission quelque part na chaîne moko namoni kaka page wana azwika mwa parti moko na mekaki koloba mwa moke neti nazo lobake na mokilo ezali na makambo ya ndeko na biso elodi mélodie plutôt on alobaki ke na mokilo tozali na maladie misato toali na sida toali na nini o babengaka nini tozali cancer na cirrhose des foies bango bazwi parti wana ya kolobete ngai na lobi bakomi kuna likolo bino peza makambo bino bolobaka il faut boyeba makambo nini bolobaka bayoki na liboso te sima eza page bazwi ka parti wana bakamati ba mamukelinga ka place wana ce qu'il fallait tala ba commentaire na se na tangika commentaire mususu ya liboso bi yo makambo zoloba wana il faut famille porter aux plaintes natali deuxième ezaki déjà 60 natali deuxième commentaire moi so pas comme bilobela makasi nabi pardon ba de soki kutu natali troisième wana kutu ngai te mais ya mutu eza déjà nena comme kota awa c'est que ça va c'est que level qui kitoko c'est que ça va siko na suka botala na lobaki nini mais quand na moni place pas joie na chenga ngabe mais ça va na ke ko na moi mupanzi kuna na moni ba chenga na mupanzi na miniature c'est que ça va na ke koto ba chenga na mupanzi na miniature c'est que ça ya tekati bino boko teka ka muninga non mo mitera pe bino moko pete boko saka mwa miniature bozwi karine na ngambo bozwi fantaisie ya zemi boche pembeni ya mitekati surtout oya roba noir ya mikolo yango nde osala succès photo wana etamboli internet mo batisi ko ntolo banobo yango ezotambola se kotambola mtasala live de ka photo wana omoni tango yo koteka moto nde wana komona ba chinoise bakoya abimisi baga c'est bracelet à oro atie na bassin ba enveloppe ko ya mususu ayena ba 50 € akobwa kango loko mai ba 50 eko na bibia 50 € ekobwa kama kapia pia ba ko beta maboko biloko bino tango bo basisi wana bibo saba capture bochie nani azo perdre temps likolo nango tango sali bongo so okotisi mbongo ebele eza $100 ya biso yango na lobi ma chérie poto komo kende na suka na yebiso ke dossier Karine Mokonzi eza conscience na yemoko ça ne regarde pas na pongo to komi nango eza problème na bisote Karine azana zemi te où est notre problème où est notre problème maman ni de près ni de loin où est notre problème na biso eza wapi akomi kosa yemoko to akokosa ba chinois to ba chinoise toi tozonga ma Judith Karine Mokonzi azana zemi ya lokuta est-ce que comment na papa vie aza mobali moko azomona naza responsable alors qu'on dit mato autoriser betus que moi si o aye apeseli mbongo ya prédote a kosa zemi ka boy à propos ta kosa zemi le bentelobité à la longue que finir kana ko ebana est-ce que papa vie peut autoriser ça? Merci beaucoup ma chérie oyebi na mokilo batu bazaka na ndenge na bango ya vivre surtout na vie ya couple. Vous comprendre? Ouais. Surtout couple oyo ya bato ba mi bengi basta. Tango yo mobali oyebana kite. Okutani na mwasi ayebani. Ayebana nano avant koma poto, akomi poto lisusu ayebani makasi. Yo po komi déjà star. Mobali na ya komo tambola na bagarde du corps. Mobali na ya komi respecté partout pona nini kombo ya mwasi. Do kombo ya mwasi sali mobali. Siko soki bayokani rien à dire yango na lobi likambo ya zemi ya Karine Mokonzi eza ya yote eza ya ngate toko ya tofandi na plateau to lobi tango to hôtel mazamba confondre biso Karine aboti mwana a présenter biso mwana oyaya yo zanzambe pozongela na maloba mwana bazaka ba chel ba côté mana boulevard na pesa témoignage ya chel abala papa leki na biso akomi pe moi salibala. Moi salibala kaka te mais akomi mama pasteur ya bima. Sérieux? Na bandal. Ah bon? T'as des grains nzamba ça là. Histoire changeaka. Ya tango na mona ka film nigérien na lobaka film nigérien ezelo kwa pamba te film nigérien eza réalité. Eza vie ya solo, eza normal, Dieu capable. Ya tango ko lobaka vie ya mutu.
Suka nango chaka virgule. Chaka virgule. Tike la place ya point Nzambe. Zambacha. Et puis point ya mutu ezala kaka tango akufi. Ata zaki likolo ya bambani ya soka akufi te. Azana nuna capacité ya kotombwama pe kotambola. Moi c'est ndumba ya boulevard na Tchétchénie. Lelo koma mama pasteur ya bima. Mutu pa témoignaka yango za mobali na ye moko. Vraiment. Mama ya bana 5. Awana loba boya za na poto. Yebisanga siko. Yo chaki point na vie ya mwana bato po mona ki azaki chel m so zaki moment wana nzamba lakisa ki na preuve mona po akutana mosala nzambe oyo ye abala. En tout cas vraiment eza mawa eza vraiment parce que tout asu na bien to bien mamba quand tout na moké na moi dossier oyo ndeko na biso artiste comédien na biso Mélodie jusque là mama matanga nizo kinema je dis ndenge yozo monela est-ce que quand ndeko na biso Mélodie et cause la répatrier na Kinshasa pour makambo na mona za mo mbilinga trop. Merci beaucoup ma chérie. À ce que je sache eza na ba comédien bao bazo participer na ba réunion na coulisse o biso toyebite pona koloba ke nzoto ya muninga na bango sanini et famille peza wana ba ko bunda toyokaki na émission o eza déjà na JK TV ndeko na po pazo loba ke déjà famille et katisi pona okende kozwa nzoto bien sûr oyebi ke soki muto akufeli na mboka mopai koma ka procédure mususu eza kapé na mikanda ya koleka muto aza na bomo eto mutu ya malade wane koma ka double même fois 3 même fois 4 komemba ebembe na mboka musu parce que braza tokolo ba 8 oza ba frère mais za pays mututu do bazana ba norme na bango ba na bandenge na bango po ebembe uta braza e uta continuer braza Kinshasa ezeloko mususu mais jusque là toza ya kozela jupe koya caméra ya JK télévision et kozala na beach ce qui koya na beach obligé caméra ya JK télévision et kozala na morgue ska ba kokendo déposer ye caméra ya JK télévision loko laisser koti na makambwana et kozala partout et ko accompagner ye et kalaté ba surprise et kozala belé à ne pas oublier que JK télévision peut ezo se préparer pour na ko célébrer le 30 juin et longona 4x4 donc waneza koloba ke JK TV news na équipe na ye mobimba biso pe toza basali nga pe na musali na JK télévision biso nyonso bolanda tende babenga nga la patronne ya chaîne azalaka donc biso nyonso tokozala wana na représentant kaka donc patronne ya chaîne azalaka na ye cela veut dire que biso nyonso tokozala wana na kati kuna j'espère bien que papa Joseph Magloire zamba pese ba makoki asala biso ba surprise balacoste et ça biso ba kitoko et ça la biso ba juju et ça la biso kitoko makasi vraiment na match du temps on beti sur solo ya wenge musique 4x4 le 30 juin et puis singa suma matière amukie bato balobi na Aurélie Vangu est-ce que likanisi wana ba konza mboka bazwaki ba raisonnaki pena bien pour moi je dis jusque là même na quartier bato ba tuna Aurélie Vangu mukolo wana soko okende le 30 juin tika ba téléphone na ndako tika nyonso kende ka yemo ko mapesa kitema je dis to yebi plutôt wera yemoko ndenga tondisa ka stade papa chéri n'en parle pas à part ba ministère mususu bala ba ministère mais wera na jibena bango babeta na moko na moko ba tondisa ka stade ba des autres bimaka bitu bimaka siko ba sangisi bango nyonso na podium moko ma Judith Kala koluka ba liwa ba congolais toni. Merci beaucoup ma chérie ngape na moni yango mabe pourquoi omoni jour wana eza jour moko eza très important makasi pona biso eza jour alipanda eza ka jour à raisonnement voilà eloko nini tosali eloko nini tozo sala nini oyo ezobonga na mboka na bi est-ce que tozalaki pressé pona kosenga lipanda le 30 juin oyo ekozala ya boni ekozala ya 53 ekozala ya 54 ekozala ya 55 na ba oyo eleki eloko nini tosali tokozaka toujours baumbwa mondele na ba oyo eleki tokozala toujours baumbwa ba Rwandais moi pays ya muke ekokani ata na Kinshasa ote ekoboma biso butu na moi na complicité na ba européen na ba américain ba o biso moko tokenda koluka bango na makasi vraiment toki koluka bango penza na manzaka toye na bango tcha tokomi bana bitinde na bango tokopangusaka bango makolo wana eza sujet mususu mais ali jour o mutu na mutu fafanda na kwena ye prendre conscience président utaki koleka achaki yango lokola journée ya ba militaire basalaka ba défilé lokola le 17 mai donc journée moko
eza uniquement pour na raisonner. Mais commettre journée wana na moi luyenge moko boye, je ne trouve pas bien. Luyenge moko ya makasi. En plus, so que linga ke ça les meloko wana linga ke ça les matin na niveau ba kinkole. Omoni ba sele na ba espace aminene wana, ba créer bango mama na podium yaya. Ba tulukwa ba wera ata ba na maluku na kati ya mai ba okende. Oh. Ata bana maluku na kati ya mai ba okende. Stade oto koko beta ta match ya pamba te. Pourquoi stade comme livré na ba concert? Et puis ba concert boyebike to okuta ba nye. To okuta ba masuba na milangi. To okuta ba kiti ba pikoli mutu na mutu comme luka place a obimela nango. Iko nango. Bino batu bokenda na ba caméra eze belé ba ko perdre ba caméra na bango. Doza ka bokei bozui ba image. Bo sali mo ba image mo ba nini parce que ba nzembo wana pe ekota nango na YouTube te. YouTube te voilà ba to bona biso ba senga biso droit de mama ezo kota bo ba bloquer bino vidéo. Doza ka mo reportage moko ndenge batu bazo kota ba image ya ba star soki komika musique ezo beta kwa mwana kanga caméra na soko tikale ozo sepeli ba o ba kokende po boyebi ke soto bimi ensemble kozala opesimbwa boy. Konzela kolekeza kate nzela wana nano ezaka embouteillage lelo na uchi oleka na nzela wana ya imaginer na 7h to sali ti 8h yebisanga na moto ikona on peut carburant parce que les autres continuer de se na yeboye na yebite ndenge oye po koma na studio kuti nini nzela polele nzela za polele nzela za okama mitukana nizate mitukizate carburant n'en parlons pas c'est ça omoni biloko tolinga to résoudre les tentes yango wana voilà eza passe ponanga je suis contre pone loko wana mais lokola nazanga moko lokola tozami bale lokola tozami sato mais ba misusu bako apo minorité tokoloba eloko nini lelo ekomi likambo ekoleka na Goma batu bako marcher tokomi embrayé congolais ebi lisusu eloko azosala congolais akomi embrayé na makambu mais likambo ya concert ya les 30 je suis contre bapona ki date ya mabe date wana eza ya concert date congolais se faire raisonner azo conscience tokomi wapi toke wapi est-ce que lipandango tozwaki ya solo to ya lokuta dès le bac après l'indépendance est égal avant l'indépendance yango tozomona jusque là parce que mambo tozaki est-ce que biso toza lipanda so balingi batuna lipanda bakena anu na Ghana moi lipanda ezali po bango bazaki konze na Angleterre pays nyonso ezaki konze na Angleterre ba français ba portugais eza ndenge RDC ndezalaki lokola tokoyelaka libabe soki mundele oyo autaka wapi ayaka kokota na RDC akomisa RDC propriété privée na ye ya yaki na ye kaka azwa mine baketonga kotonga nango Belgique basala nango Belgique ba Belge banvwama kiwalo tozui toyekolite toyekozwa français ya batu ya ba français biso toyebite français akatisaki akotine na Brazza tala vie ya Brazza tala vie ya ba ivoirien tala biso c'est normal kota na Angola par ba portugais tala vie ya Angola tala ya biso donc tous un problème à casser. Merci beaucoup ma chérie. En tout cas, ma Judith Kalanga, merci beaucoup. Tout comme nous sommes na émission na biso, ba ibakenda sango pona lelo to lobi ba sujet belé ma Judith Kalanga tala caméra na bosembo nyonso pesa mot de la fin na yo diko normalement ba dédicace na ba étoile au balandara tout le temps. Merci beaucoup ma chérie ndako pesa lisusu Jika mama banebele maloba merci beaucoup. Nathalie caméra na bosembo na suka na lobi na soki to lobi mabe bolimbisa biso soki to lobi malamu bolakisa biso na ba commentaire na ba like na ba partage et puis na ko s'abonner tango zokota cloche de notification zozela yo Chaka sala lokola ba étoile et ko sala biso bien. Nathalie caméra Nathalie ndeko na biso Karine Mokonzi. Oui ekomaka ba groupe to partage ka komela bango. Po ko mona penza mutu mususu attaquer o ebike oyo eza faux pour filmer za yemoko. Au moni commenter on comprendre que o eza mutu mususu eza yemoko. Mais na faux pour film. Alors na kolobaki yaya ce que tu es en train de vivre aujourd'hui c'est ta vie. Nous on parle parce que oza star internet. Selon ba dire na yo, selon pe ba dire na biso, selon pe ba ndenge ba yambela yo. Ça veut dire que nous sommes obligés de parler. Mais problème na yo, ezaya yo. Ce qu'on a zemi ma chérie, c'est ton problème. Ce qu'on a zemi c'est ton problème. Mais ce qu'on a zemi, félicitations ma chérie. Ayanola kamoto asuke, ayanoli yo. A confondre kamaloba batwe, a confondre yo. Liloba asuke za pa ya Yesu Masia, a pesio pe liloba suka. Conscience ndezali
champion na makambo nyonso mais pona bino bato boko fondela Karine butu pe moi Karine azaka na bien-aimé ebele yaya eza na bien-aimé mosusu baolinga pe makambo boosala te eza na bien-aimé mosusu bakoboya yango eza na bien-aimé mosusu bakotelemela yango trop c'est trop botika mwana bato afanda botika ye afanda eza vie na ye elle fait sa vie yaya boyeba pe kolamba bosala ba live bolamba makusa boyeba pe koloba bosala ba live boloba neti nga Judith santé chez vous na fanti boy na zui na luki citron na sali biloko na lakisi muto atali pe asepeli neti na mnicho na zo luka muto asala maquillage makasi pona si sa partie na ngai ya make-up na telemi wana soki na zui mutu wana na sali na émission ya make-up ça veut dire que soki na moni ki actualité na YouTube ezate na zana mo émission na nga okota la vie no créer loko na yo moko nous la carte toujours na sima ba kombo ba to chaka na métier na sali mo loko na ngai na ke na tolobela nyonso to fandi wana mikolo to okota makambo basi na mbali kalite kalate na ko inviter bino na Kevin na plateau na ko inviter Naomi na donc na ko inviter bino si ba sujet ebele na tolobela nyonso t'as la minimum créativité maman ça veut dire que actualité ezala teta on aboka ngona YouTube epesa ka makambo na boaka ki yango ebeti baka na beti yango ebeti ba 600 ba 500 etalemi fallait que autant comme mutu cha mutu na miniature maman tango na lobi boy mibala lelo bakomi ba gigolo na lobi mabe eza vérité eza réalité maman tango na lobi boy kola na make up ne longeza mabe eza mabe na tangi nanga komba mutu te pardon badi nakoma nanga ta yalo pardon badi ayaye na créer na moni niveau YouTube eko kendi soki na créer te ekozala jour mususu chaîne la linzala en tout cas Judith kala pete makusa shejika ekota bobanga na binote téléchargement en cours de téléchargement makusa shejika boyebi bien que soki jika koti makambo makusa ba liaka loboko ya jika tika premier jour ezakana ni ikoza inauguration ya équipe mobimba jika télévision news diko nango bisons tous ça enlever les rideaux nyonso ya wana olambela bino poulet PDG de la ofungula nango masolo mona penda baliaka na grand hôtel jika beteli yango à la maison beti ndenge nini na magia mokilité masala yango penza ye moko mama banebele ya biloko bongo na créer nga moko te kombo nange kolimwa te chaîne nange la nzala te na kokotisa ngo na ndenge ya bien siko bino bomesani si ba chaîne na bino kaka na vuruga kaka na mamula comme ça dans ma miniature papa yaya tokomi na suka totika ona koloba bosala ba vina bino bo créer pe moi eloko na bino batu pe balanda yango bosala pe moi eloko na bino na jika télévision tozana tolobela nyonso santé chez vous bayeba kenda sango ndeko na biso pe ayesika ndeko na biso Rachel Manda koti émission Rachel Masolo kalate Aurélie vango pa ko baxelo kone moko na zo bongisa ngo kalate na bisabino jike kende ka toujours na o baxelo moko kalate au ko ebisabino na pese bo mona déjà mo ele mo boye epesa mawana pesa suma kambo actualité ezala te au betango pepele masolo zo kende nango normal rien à dire on a koloba na suka yango wana ba dédicace nanga na ba vrai ba balingaka Judith Kalanga équipe technique nanga mobimba en commençant par Fabrice Mande wa botami lelo ya tika ko betanga li ba côté s'il vous plaît ya makambo wana ya ba cameraman mususu na ko betango masolo te po eza journée mona beti li ba ku mingi voilà comme ya ko agresser batu ko grimacer batu pamba rien à dire ya rien à dire bon na vie conseil za moko pona bande ko na biso ba cameraman bo fungola maboko vous faites taper na baninga ya bolia kapé na baninga on a koloba yango wana merci na suki ya OK merci beaucoup Juka de la presse maman ya banebele wana yambaki pona bino maman ya banebele Judith Kalanga Juka de la presse nde Aurélie Vanga mesana ko benga to komi na suka ya mission na biso bayeba kinda sango mino boyo ki ma Judith ne to alobeli ba sujet to lobeli awa ya ko baksa to ya kolongola ezalité ndeka ma Judith alobaki so to beti no libaku bolembisa biso so bito sa ki erreur na ba commentaire na bino to linga ba remarque wana tambo komela rabiso esala rabiso bien place to sa ki mabe to meka un peu ko bongisa na basi mbote mingi na équipe mobimba ya Juka Télé News ma Judith ndenga lobi wala moni Fabrice Mane derrière la caméra joyeux anniversaire, je suis exaté. Joyeux anniversaire, plus de bénédictions, balobi, au botami lelo, salapi au bala, c'est positionné, pe aux arangambuni, to ebaka pete, Fabrice Mande, Félix Mamba, le nouveau riche, balobi l'homme qui n'a pas le problème d'argent, et dans la canne à poser des $100, c'est quoi?
Sans oublier Darcy Vatousidi. On a carte à France des îles. Darcy Vatousidi, Balobi. Ça m'a sonné quand tout ça la carte. Gauthier soit de l'ema mobile mande fa pembe lo sako na bisika ozali. Clarisse Ivangu de London City Balobi, ma tante chérie, Balobi la maman des garçons comme sa fille Aurélie Vangu. Bino ni so be bolinga Aurélie Vangu. Yannick Gepard Kwani bambote belé bisika ozali. Kuku bofana ya yo yango wana bino ni so be bolinga Aurélie Vangu. Bozala malamu bo continuer car couper sa sous confiance au Aurélie Vangu. Na musa to ça la cabino. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur notre chaîne Juka Télé News et à la prochaine.